C'est ça, en face là. C'est le bâtiment blanc. Okay, so we can't see the police station from here. But there is one there. But there is one, it's almost finished. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Winnie, viens là, décrive-nous qu'est-ce que tu as fait après le glissement. Quand on a commencé les travaux, quelques temps après, il y a les bâtiments. So just after they started building up there was this landslide. Dans un premier temps, il y a la communauté qui s'était mobilisée, essayer d'arrêter avec les sacs. So the community themselves came to help us carry the materials we needed down and up. Malheureusement, ça n'a pas tenu. But that was not sustainable. Et après plusieurs reprises, c'est comme ça que ça s'est détruit. And so even though they tried to fix it, it's even more rain has come and washed it even further away. Pour acheminer les matériaux, l'entreprise vient déposer les matériaux, que ce soit les sables, la caillasse et le ciment. Et puis on traversait avec les ravins jusqu'à de l'autre côté pour acheminer les matériaux sur la tête. Yeah, so people have been carrying all the equipment on their heads to get over there. Maintenant, pour y arriver, comme il n'y a plus d'accessibilité, on est en train de chercher un petit chemin dans les quartiers pour pouvoir arriver. Okay, so now as this is completely inaccessible, they've made a little track around the back. Non. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, chaîne YouTube Yabiso Podcast, en tout cas un grand merci à vous, Internet Nabiso, ainsi que abonné Nabiso, néerlandais la vidéo kaka, vous qui depuis n'importe quoi s'abonner massivement, liker, partager, et commenter nous surtout, et vous abonner. Alors quand on va remplacer un équipe 4, le lion de la presse congolaise, votre média affilié Exode 414. Un grand merci à mon équipe technique, merci ma caméra, Zabomona, ingénieur Jordan. Donc merci pour cette belle image. Un grand merci aussi à Seigneur notre Dieu parce qu'il est saliqué. Ngalabino tout le monde a fait au Mikolo. Yalelo, voilà, un grand merci et na tout bazo là na vraiment émission na chaîne ya podcast et découverte magazine biloko belé ndekato na bino podcast ezaka wana te pona image ezaka wana te pona ko sala émission mais tozape awa pona ko sunga donc ezapé na ONG et là déjà bomona kibongo œuvre oyo continue biso ute bongo kosala kosunga bana oyo baza bongo tobenga bongo orphelin to orpheline bakenda ko sala bongo œuvre kotikela bango moi sukali moi miliki moi elamba ya kolata babibo ende ezalaka ntango oza na mosolo yeba ndenge nini ya kosalisa bai oyo bazangi eza te kena oza na mbongo bato bazolela pasi yo mbongo wana ozosakanela yango ozokena baambiance wana ezele ote mais ntango opesi moto oyo azangi ntango azosenga merci baki ozozwa susu lipamboli en tout cas un grand merci na initiative oyo tomonaki bongo ya les trio d'enfer ainsi que na bapartenaire mosusu ya podcast ndenge basalaki bongo kosunga baorphelin to baorpheline esalaki mpena ya kitoko makasi donc eza bongo exemple à suivre donc podcast donc toza wana et puis toza na mpe mpona soki oza na mariage ozana de anniversaire donc benga pena tozana pona kozela bino ba image voilà chers amis internet wana ezaka moi synthèse na pesa bino lelo awa naza na district ya Tchangu précisément na commune ya Kimbanteke na quartier Esanga nini na yako sala awa zake sali bongo police to benga ba na lingalo koto lingala la police sali bongo bureau ya proximité police ya proximité. Alors mingi ba formaté proximité zanini et puis policier misusa bazaka banani alors toko solango toko yebango yango toye awa to la sabino nde basale bango bureau kitoko bozo moi déjà policier baza na ba commandant na bango baza déjà en place bazo la paix quelque ba konzi pour que baya la pena mala mingi ndeko shoda soko zo déjà ndeko ba mona ndenge policier ba telemi déjà et ne policier ba telemi voilà bozo mona bureau ya proximité ya ngwana oyo basali awa na quartier Esanga en tout cas eza bongo initiative bien le ke policier bazaka susati moko ya malonga te ya bien te alors konzi bazo ki bongo décision ya kosala bureau ya la police proximité to somona la commissariat Kimbanteke 1
Kimbanteke 2 à vers Kingasani. Alors awa tozana Kimbanteke 1. Alors tout à l'heure là tout le monde a la balaminoka toujours lisulu quoi lisulu donc TV Radio T et Otakin 24 à kota pena partout et siko wapi ba événement iso salama toujours kota pona kaka tout satisfaire bino ba abonné na biso ba internet na biso et ba to ba soutenir biso et vous appena malam dona za awa na bino toujours na quartier Esanga na bureau à la police commissariat Kimbanteke. Merci beaucoup. Subsiste après. Merci. Forever grateful, I'm counting my blessing. But when do I begin cause the mingi? Ikolo na seko lekaba. Ute bande di situ benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola mula yo eleki la kangai. Osali ya kokamo odua give in exchange koma ko yemi sangai. Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai. Give to Caesar what belong to Caesar. Yebi solo kumu te pesa na nkolo. Obimisanga na mulili opesa lilobo epelisa mwinda. Okomisa njoto etonga makamuna koma komona kokamwa. Ebande di pesuka nyoso tosenga ka esi osala. Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko. Kisa nyoso pona ntina nanga. Ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata. Esengo na nga ya libela. Moninga na nga ya mutima. Matoye yo kimiswe moni. Minga kolobezati Otemeza temwe misale munani Minga kolobezati Touti musika esensel tokomi Minga kolobezati Ya kolobezati Minga kolobezati Matoye yo kimiswe moni Minga kolobezati Otemeza temwe misale munani Minga kolobezati Touti musika esensel tokomi Minga kolobezati Ya kolobezati Minga kolobezati Oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli situ benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola mula yo eleki la kangai. Osali ya kokamo odua give in exchange koma ko yemi sangai. Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai. Give to Caesar what belong to Caesar. Yebi solo kumu te pesa na nkolo. Obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda. Okomisa njoto etonga makamuna koma komona kokamwa. Ebande di pesuka nyoso tosenga ka esi osala. Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko. Kisa nyoso pona ntina nanga. Ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata. Esengo na nga ya libela. Moninga na nga ya mutima. Matoye yo kimiswe moni. Minga kolobezati Otemeza temwe misale munani Minga kolobezati Touti musika esensel tokomi Minga kolobezati Ya kolobezati Minga kolobezati Matoye yo kimiswe moni Minga kolobezati Otemeza temwe misale munani Minga kolobezati Touti musika esensel tokomi Minga kolobezati Ya kolobezati Minga kolobezati Ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli situ benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola mula yo eleki la kangai. Osali ya kokamo odua give in exchange koma ko yemi sangai. Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai. Give to Caesar what belong to Caesar. Yebi solo kumu te pesa na nkolo. Obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda. Okomisa njoto etonga makamuna koma komona kokamwa. Ebande di pesuka nyoso tosenga ka esi osala. Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko. Kisa nyoso pona ntina nanga. Ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata. Esengo na nga ya libela. Moninga na nga ya mutima. Matoye yo kimiswe moni. Minga kolobezati Otemeza temwe misale munani Minga kolobezati Touti musika esensel tokomi Minga kolobezati
yakolobiza te mingi yakolobiza te matoye yoki miso emoni mingi yakolobiza te motema eza temo emisala emonani mingi yakolobiza te touti mosika esalisali tokomi mingi yakolobiza te yango oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengi is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni mingi yakolobeza te motema eza temo emisala emonani mingi yakolobeza te touti mosika esalisali tokomi mingi yakolobeza te yakolobeza te mingi yakolobeza te matoye yoki miso emoni mingi yakolobeza te motema eza temo emisala emonani mingi yakolobeza te touti mosika esalisali tokomi mingi yakolobeza te yakolobeza te mingi yakolobeza ya biso yango oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengi is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni mingi yakolobeza te motema eza temo emisala emonani mingi yakolobeza te touti mosika esalisali tokomi mingi yakolobeza te yakolobeza te mingi yakolobeza te matoye yoki miso emoni matoye yoki miso emoni mingi yakolobeza te motema eza temo emisala emonani mingi yakolobeza te touti mosika esalisali tokomi mingi yakolobeza te yakolobeza te mingi yakolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengi is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni mingi yakolobeza te motema eza temo emisala emonani mingi yakolobeza te touti mosika esalisali tokomi mingi yakolobeza te yakolobeza te mingi yakolobeza te matoye yoki miso emoni
tomorrow. Poto kende liboso, tia kondima likolo na nyoso. Po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli. Forever grateful, I'm counting my blessing. My way do I begin cause eleki mingi. Likolo na seko lekaba, ute bande bisitu benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The komeleng is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai. Osali ya kokamo odu wa give in exchange koma ko yemi sangai. Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai. Give to Caesar what belong to Caesar. Yebi solo kumu te pesa nankolo. Obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda. Okomisa njoto etonga makamuna koma komona kokamwa. Ebande di pesuka nyoso to senga ka esi osala. Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko. Kisa nyoso po na ntina nanga. Ya motuya yo pesa nga oferi nzambe tata. Esengo na nga ya libela. Moninga na nga ya mutima. Matoye yo kimiso emoni. Minga kolobe zati. Oteme zate mwe misale monani. Minga kolobe zati. To uti musika esansal to komi. Minga kolobe zati. Ya kolobe zati. Minga kolobe zati. Matoye yo kimiso emoni. Minga kolobe zati. Oteme zate mwe misale monani. Minga kolobe zati. To uti musika esansal to komi. Minga kolobe zati. Ya kolobe zati. Minga kolobe zati. Ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful, I'm counting my blessing. My way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli situ benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The komeleng is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai. Osali ya kokamo odu wa give in exchange koma ko yemi sangai. Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai. Give to Caesar what belong to Caesar. Yebi solo kumu te pesa nankolo. Obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda. Okomisa njoto etonga makamuna koma komona kokamwa. Ebande di pesuka nyoso to senga ka esi osala. Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko. Kisa nyoso po na ntina nanga. Ya motuya yo pesa nga oferi nzambe tata. Esengo na nga ya libela. Moninga na nga ya mutima. Matoye yo kimiso emoni. Minga kolobe zati. Oteme zate mwe misale monani. Minga kolobe zati. To uti musika esansal to komi. Minga kolobe zati. Ya kolobe zati. Minga kolobe zati. Matoye yo kimiso emoni. Minga kolobe zati. Oteme zate mwe misale monani. Yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful, I'm counting my blessing. My way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli situ benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The komeleng is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai. Osali ya kokamo odu wa give in exchange koma ko yemi sangai. Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai. Give to Caesar what belong to Caesar. Yebi solo kumu te pesa nankolo. Obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda. Okomisa njoto etonga makamuna koma komona kokamwa. Ebande di pesuka nyoso to senga ka esi osala. Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko. Kisa nyoso po na ntina nanga. Ya motuya yo pesa nga oferi nzambe tata. Esengo na nga ya libela. Moninga na nga ya mutima. Matoye yo kimiso emoni. Minga kolobe zati. Oteme zate mwe misale monani. Minga kolobe zati. To uti musika esansal to komi. Minga kolobe zati. Ya kolobe zati. Minga kolobe zati. Matoye yo kimiso emoni. Minga kolobe zati. Oteme zate mwe misale monani. Minga kolobe zati. To uti musika esansal to komi. Minga kolobe zati. Ya kolobe zati. Minga kolobe zati. Oui, c'est en face là. C'est le bâtiment blanc. Voilà. Le commissariat, il est à 2 km. Okay, so we can't see the sub-police station from here. It's about there 2 is one kilometers. there. But there is one, it's almost finished. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Winnie, viens là, décrive-nous qu'est-ce que tu as fait après le glissement. Oui. Bon, en fait, quand on a commencé les travaux,
quelques temps après, il y a le glissement de terrain. So just after they started building up there was this landslide. Et puis, comme dans un premier temps, il y a la communauté qui s'était mobilisée pour essayer un peu d'arranger avec les sacs. So the community themselves came to help us carry the materials we needed down and up. Malheureusement, ça n'a pas tenu. But that was not sustainable. Et après plusieurs pluies, c'est comme ça que ça a cédé totalement. And so even though they tried to fix it, it's even more rain has come and washed it even further away. Dans un premier temps, pour acheminer les matériaux, l'entreprise faisait entreposer les matériaux ici, que ce soit le sable, la caillasse et le ciment. Et puis on traversait avec les ravins jusqu'à de l'autre côté pour acheminer les matériaux sur la tête. Yeah, so people have been carrying all the equipment on their heads to get over there. Donc maintenant, pour y arriver, comme il n'y a plus d'accessibilité, on est en train de chercher un petit chemin dans les quartiers pour pouvoir arriver là-bas. Okay, so now as this is completely inaccessible, they've made a little track around the back to the community to get through there. So this is the... ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso. Voilà, bino bozomona donc libulu oyo ezalaki boye te bandako ezalaki vraiment donc ezalaki vraiment na bandako et bozomona bongo banzete bukani donc tie pena mabe alors bandako pesa nzinga na tozomona ngo déjà et baza pe déjà na risque de komona boye donc baza vraiment na risque ya kosara na kutu te awa na quartier Esanga donc frontière sika o nazali et toza bongo na quartier Esanga alors sika bandeko baza ndeko ko ikozela ngambo wana wande za quartier Mbola et Kifuta donc révolution et tu consors là maintenant awa toza na quartier Esanga donc frontière hein donc frontière taningi pour les kabani région pena sali pena ya makasi et population bazolela ya moni ba konti ba kiti pona ko tala yango na biki à la prochaine ba koza bongo ba disposition comment ekozonga ndenge ezalaki ya kolobizate mingi ya kolobizate ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli. Donc voilà balandi bazo na bongo magazine tolo ba commune alors toza bongo na numéro 1 ya commune ya Kimonteke ki bongo kotala bongo ba bureau ya o basale ba la police à proximité na quartier Esanga toujours na commune ya Kimonteke alors na susi wana pe etant que numéro 1 ayepe kotala libulu oyo zo sunga pena population te bazo lela excellence ndengo monyango boye ko ikolobani etant que numéro 1 ya commune. Mais eza misère et kotinanda konangai nakoza na imer nini ya pasi ya mawa ya kolela population na ngai bana na ngai nde banyokwami tala ndenge ba d'ailleurs on peut qui condamner eza catastrophe naturelle. Nde omoni ba partenaire oyo ba sungaka biso na mamotel ba construction ba siate pona ko sécuriser population OIM na JICA nazalaki à l'autre fois na JICA lelo nazala OIM pona kolakisa bolingo tozala ngo vis-à-vis la population na biso c'est oui kinga na mona ngibati na botami na kolia wati na ozana susi ndenge nini na ndako na biso on ba boye koya de mona zoe na bango ba kuko sunga pe d'une manière ou d'une autre donc on est aussi si mosa kuna utala qu'observer ce qui a été fait avec l'OIM pour l'accompagnement et la sécurisation de la population bien sûr na JICA ndiango to beti disolo to ekotala tout par quelle manière to kokosala pour l'intérêt de la population ou na sens ya kobattre la population eza ngai ngamo na botami na kolia aweze pana biso ndako na biso ozomona imer na ndenge ya kobeba te na mawa na pasi ko perdre nzela ko perdre mapango boye bandeko na ngaba ko souffrir boye nde to na bandeko ba partenaire batala nan to éviter à la longue par quel moyen ko tia mayele pona ko sunga oza bandeko na biso. OK, merci bala kimatse ba iti ko mona ba itando ke alors nini okiko ba pour que ba apaiser nan bana kimbanse ke mbala oyo tozui président mwana ya mboka mwana ya Kinshasa les Kinois oyo totikala kozwana nte aza plein d'amour aza rempli d'amour
rempli na volonté à Kusungabino. Vous allez toujours Simanaye, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, ne cesse de penser à vous, à chaque seconde. Vous m'avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit Nabino a célébré pour malali bosso comme la kimatike zo mwana we abotami akolia wangai nde jasinganga abandina nous on a pour travailler na bolingo ya ndako na biso moni donc bazala sima chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o azali ko kanisa bango ndo moni na passion na motema na ekuta sebililo kokomela ya komona yango et to ko bande to ko sala pona intérêt na bango bazala surtout sima chef de l'état. Population ya Esanga, Sima, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rempli d'amour et plein de volonté à accompagner Bango. Malgré Bango, na badongolo miso bazako baluka lokola nyoka, mais tout comme si Bango na suka. Ce qui est dérangement on a été, mais les autres s'avancer dans le niveau mususu. Bon, on kanisi biso là où tout le monde ne pouvait pas penser, mais il y a kanisi biso pour nous désenclaver biso tala rocarde. Abandi na nzela ya munene fungola biso po makamno so kufunga na nzela talika ni moyo soki nzela ezate biloko ko ya intervention ndene ekuyate donc moni côté mayele ya makasi mayele Alexis penda preuve que azwa ki formation pa ya kondo Tshisekedi wa mulumba de res mémoire o atonda ke za muto ngaki mboka na eloko Tshisekedi wa mulumba te ndenge mwana Alexis ezaleli merci beaucoup tout juste après merci Ok, merci beaucoup Mbote maman. Mbote papa. Comment est maman? Kombo nangai mama Nginama Okunti Matania. Mama Nginama Okunti Matania avandi wapi na Kimbateke toujours? Bon, naza cheftaine ya village Mbemi Lolo quartier Esanga. Ok. Donc tout le monde opena tout ça na mabele na yo. Oza pinza na kati ya mboka na ngeta ke cheftaine ya mboka oyo. Ok. Mais comment na boye d'abord tous na moi solo mukie babi ke bandako ezalaki. Alors nini esali kino pour ke bandako ezinda et puis libule comme monene boye. Bon, eloko ezo pesa ngai pasi na maweta ke mukonzi ya mboka na yebi mukonzi leta zo batela biso na ba bien na biso. Okay. Ba konzi o baki ko sala ya régie des eaux oyo. Nde bayaki bati molinzela nyonso babuki bakoti batio na bango esengaki ke ba ranger nzela oyo bacha babeto bakanga babisiko bango bapanzaki batikali kotika yango kaka ndenge wana c'est pour cela moni esali ba érosion ya makasi vraiment en plus na kati ya Esanga eloko na kosenga chef de l'état a soutenir ngai na kati ya village na ngana Brokumese na ngai na pese mbote po na kati ya mboka boye soki mukonzi azate za mwa pasi tala population souffrance ya nzela eza vraiment pasi mingi bon na kosenga kaka na ngai mama na bino bana Esanga bazala na respect bana Esanga batosa bureau na biso bache biso ya leta awa batosa mibeko ya bakonzi po mibeko ekanga bango te na kosenga lisusu maluba na ngai pa ya bakonzi boye ape bo respecter pe ngai tant que cheftaine na kati ya village na ngai bato o boko cha abai barape ko reconnaître ngai na kati ya village tant que cheftaine parce que ezana makambo mususu koleka awa ya village ko senga ngai nde na pesa ka bango yango na kitsa ke pai na bango poto kende na malamu mingi po mboka eza ya kobeba makasi mboka penzeza ya kobeba en tout cas na CP na mukonza leta na projet na ye nga mama na bino na za maboko polele na yambi bino na mboka na ngai mama ata lete azaka mama na yambi bino ne sengo nyonso vraiment. OK. Merci beaucoup maman ata lete azaka ka mama. Alors ba disposition ni nozwaki tant monaki ezaki na début. Ba disposition ni bozwaka na avant que comment na boye. Bo sangana ata teta ki maman. Bon ba disposition tozwaki tant que chef du clan. Okay. Na chef groupement mais c'est Antoine Ngaba AI tozwaki ba disposition na mesendo la Luzayadio André Motard toyaki awa sur le terrain babwaka ki mabanga na bato ya régie des eaux awa tolobaki ke ba ranger ba mekaki ko ranger mais esengaki ba kanga comme il faut ndenge ezalaki etake mukonza mboka ngana ko beta kaka mbila na bakonzi parce que mibeko ezolobaki leta ba edaka ete leta ndetika sala musala na ndenge sengeli bo ngana ko edeka kana malobe etake mukonza mboka sunga mboka ndenge musala salami na ndenge mabeba ya ba ranger po mboka na nga penzeza ya kokufa na musala au régie des eaux ko sala awa donc bana nga zotambola bien te butu ekoti criminel awa bakulu na bakoti mabe koti ko bomana donc mabe koti mingi donc awa lotili kezate bozara toujours dans les noirs
Bon, en tout cas, awa courant ezati. Nam ne koti na banda kute, loko te, maite. Donc awa penza na ngambu ya mpanga kurekei. Awa depuis ba tcheba singa oyo vraiment bazoya même pas couranger. Vous avez bande ko ba mona ngo, hein? Donc na mboka na ngai courant ekoti te. Courant nazomona kaka basinga o batieli ngai awa maintenant bakitisi courant na bandako ya ba peuple na ngai te donc toza vraiment molili ya kosakana te molili penza ya molili o toza awa donc population yango moni kuluna e makasi buzoba e makasi pe eloko la kobeta mbela na bakonza leta to boite la police to boite ngai pe mama coutumier ngai mama na sala tracasserie te na mboka na ngai kuna batela mibeko na ngai ya coutume parce que ceux qui n'a bateli coutume te o eze bandeli ça dit que ceux qui coutume na ngai pe ba bateli yango te na ko panza lisusu esika mususu ça dit que faut bo batela bokoko na ngai to ba oyo mto panza kyo donc bo batela bokoko na ngai na lobi ke ba koko bazalaka na droit ko silika soki toke ko pesa ba makasu na nsamba te soki to pesa ba makasu na nsamba te bazalaka na droit ko silika mais loko ko senga bino ba konzi bo soutenir ngai pe na fuka mepa ya ba koko to so pa ba makasu ba nsamba boya bo sala musala nzele kende malamu. OK. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Nous sommes toujours dans la commune de Kimbanté qui ici au district à Tchangu. Alors, bon ba konzi bayaki tozo mekampe ko zonga lisusu ici ko wapi to sanganaki e ko zapena malo minga wa bozomona to komi déjà ko tambo na mbango pour que kozo pe ba ndeko mususu koyeba pe kosona bango donc esanga eza vraiment etandi moko ya monene esanga eza vraiment quartier moko monene mais binombo moni bazolela toujours banzela ezate ya omonde to banora toujours lisu likola lisu TV eza radio te to moni to soli bongo na numéro 1 ya commune Kimbanté que to benga bongo na français mais c'est le bourgmestre excellence c'est bourgmestre Jancy alors a PCP Mbela ou Tikoloba et bomoni ba na mai awa ba osala pe mosana bango donc ça quartier moko très populaire hein? Donc ça pena quartier moko très populaire et ba tu baza ebele ba tu baza pena ebele et bomoni bongo sika awa tozali toza toujours na direction et tozo kinesko malembe tokoma esika wapi o tozalaki OK to suka bongo na bino. Merci aussi juste après merci. Voilà, chers amis téléspectateurs ainsi que notre internaute, donc voilà, Tomeki Mukesu Kozong Awa et Siko Wapi, Bakibongo ko pesaka juste ma clé na la police à proximité aux bon na commissariat Kimbanté 1 de aujourd'hui cause de la rappel na mona pancarte wana ndenge ba sonango bien. Alors dans un moko ba capitaine Awa ye bike papa na biso vraiment ye a roumeli trop na commune Kimbanté 1 d'abord ngana yebiye mais bato balolanda biso misu ba yebi te na kolinga se présenter et vous appelez malomini mbote commandant mbote messieurs ba bazolanda yo d'abord OK na zone di mana kombo ya Serge Kizito Mbulu na zone mapete ya capitaine ou soit commissaire principal na appellation na biso à la police nazali commandant second chargé des administrations na logistique ya commissariat ya Kimbanté 1. OK. Merci beaucoup Balandi comme commandant. Alors d'abord tu es dans côté de sécurité population na bino ya Kimbanté ke babi bazole la makasi d'abord côté kuluna et le kuluna et puis voir même na ba policier vraiment tracasserie ya kosangana côté ko kangana vagabondage. Alors comment qu'on répond des populations na ndengeni? OK. Tozo benga population na biso na calme. Bakonzi bakolemba te police esengeli bako vivre malamu na population. Yango wana moni lelo pe bakonzi ba raisonner na ba partenariat international pour police ya proximité ko kasiko ko zwa esika. Ezali police ezali ko renforcer capacité ya ba policier na makambo etali sécurité pe lolenge ya ko fanda malamu na population. Population na biso esengeli baza na kimia parce que ndenge mokonzi mususu na biso la police alobaka lobiete police ezali mai alors population ezali mbisi
soki mai ezali te mbisi akozala na vie te, c'est-à-dire que soki police ezali te population akozala na insécurité totale. Et alors soki pe lelo population oyo azali te elingi koloba ete musala pe ya police ekozala te parce que bakosécuriser nani. Alors population azali patron na biso, toza na droit ya kosécuriser na bolamu na ye na nyonso ya azali na yango. Alors bazala na kimia parce que bakonzi bazo koluka par tous les moyens afin que police soit la police penza ya esengo po na population na biso. Ebele bazali komi tuna, ebele ba yebité koloba. Est-ce que la différence c'est la proximité et puis dans la police normale? Vous comprenez la différence parce que proximité, eza unité c'est quand tout le monde a bon bambata, tout le monde a pem. Alors le lobby proximité est et ça na cadre net ya nini? Police ezali yango moko ezali indivisible. Ezali yango moko police oyo balobi proximité ezali kaka pona ko renforcer capacité ya policier ya koyeba ndenge nini ya ko vivre na population, ya koyeba ndenge nini ya ko répondre na ba devoir oyo population azali na yango envers police pona makambo etali kimia na ye pe ko bobatela minaye malamu. Ezo kabola eloko moko te. Ezo kabola eloko moko te nyonso ezali kaka police. Donc na police à proximité, na police territoriale ndenge oyo tozali nyonso ezali police. Ata bao bazali na PCR, bango pe bazali spécialisé na police ya circulation routière. Donc nyonso ezali kaka police et biso tozana devoir moko ya kotia kimia pe ko sécuriser population na biso. OK. Merci beaucoup bana quartier Esanga vous promettre bango nini côté sécurité parce que balobi côté so komika 19h lala koto za musika lala koto kuna wa sire bango ni population Esanga ndenge baté bureau ya proximité. D'abord police ezali déjà sur place na quartier Sangawa et litaka contre les anti-valeurs yango penza nde ezali lokola idéologie na biso. Et surtout que la proximité pe lisus baninga pe bauti formation na Kasangulu baye mais effectif e bakisami alors population kozala na kimia tozali ko senga bango bakolala lokola bébé na berceau bakozala na problème mon côté puisque effectif ezali ebele tango yo ya lali pongi police akozala na libanda pa sala musala na ye en tout cas pour population akozala na mawate na makambo etali sécurité na ye. OK. Merci beaucoup à mon capitaine Ayebi Kozaki déjà trop awa mo il pele ki makasi na kosulinga pe na sur la paix na numéro 1 awa ya commissariat ya Kimontek 1 commandant Jean-Marie Kozala pena malami. Merci beaucoup, c'est tout juste après. Merci. Voilà, chers amis internautes, nous venons à la fin de notre magazine. Toaki bon awa na commune Kimontek, mais Kimontek au côté à Ninité, bakutani foyango. Okoyango vers sur les routes Sekomaf ou bien sur comme la terminus na cimetière on a ozu moto o babenga bongo ba moto ya Esanga batika on a Esanga et siko pi toaki bongo ko laksabino na bureau ya la police basali bongo pour na proximité la police à proximité au monde capitaine a outai ko expliquer biso leur basali unité à proximité, c'est pour renforcer encore effectif et la police parce que tout le monde a su cette mission au monde a su cette la quartier na koba la quartier local la Salongo exemple la quartier Salongo su cette moko alors effectif il y a moi tam il y a 6 policiers alors quartier Salongo za bongo munene et ba policier la baza vraiment insuffisant pour na sala bongo sécurité na quartier ba rotia bon alors yango de commission ba so ki bongo mokano ya koza bongo ya ko décider ba comme bongo ba policier pour na ko servir mboka na biso Congo topé pour na ko garder ba bien et ya population alors ba kenda ki bongo formation na Kazangulu alors ba zongi alors ba ko détacher bango sikoyo de ba bureau ya proximité za zinga awa na ville province de Kinshasa mais le to ki bongo na remise ba clé ya bureau ya Ngandu et puis na bureau ya proximité aux abonnés dans le quartier Esanga et puis tout l'accès sous érosion ezo sala pena population passe ya kosakana difficulté et sangana qui futa bakabwani métallis que zaki pena pla banda ko zaki bande banole ka kitoko ba moto ndalo ka kitoko mais pour l'instant binomo moni eza pena passe moni bon numéro 1 ya commune Kimontek excellence monsieur Jansi nenga uti koloba ye pena za mona Kimontek ne grandi na Kimontek alors aza pena sous
souci ya population na ye bon moni bon libulu ala esa pe na mabe on ba kino TPS radio te kita tosola à travers cette chaîne. Un grand merci à mon équipe technique donc na Sima Caméra na Azaki Bonga Ndeko Jordan, merci pour cette belle image. Un grand merci aussi à c'est notre Dieu parce que yem tasali ke ngana bino justement on a gagné le bal na début. Alors un grand merci aussi na bato vraiment ba soutenir Wata Kini fait 4 lions de la presse congolaise. Un grand merci na les trios d'affaires Batumoko bien Batumoko social boss checking Malunama boss live Roni Malunama ainsi que boss Yannick Malunama et pourquoi pas se remercier notre maman Laura Chou, maman Banebele et sans aussi mon partenaire privé mon vieux Charlie Wayungu, il y a Maman Coco Machatima, 001 héros de l'ombre depuis Canada. Un grand merci à vous pour votre soutien. Un grand merci aussi à mon papa Simon Foka Stati à Paris. Il y a Maman Cécile Massang Moulong, papa Simon Foka. Un grand merci à vous pour votre soutien. Un grand merci aussi à mon vieux Ben Bala le Gaulois, Stati États-Unis d'Amérique, 001 depuis Dallas. Un grand merci aussi à Christian Imbali depuis Turquie. Un grand merci aussi à les amis de Wata Kini 24 depuis Turquie pour la soutien Nabino et ba conseil Nabino en tout cas et ça que na qui to mini beau s'abonner, beau liker, beau partager, beau commenter et vous avez na qui to maka singa Nabino to kutani à la prochaine. Ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela